Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonza bas il y a 001 blague télé là sur le biso marambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yena ba mupepa siga yena ba mamnaona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la nandenga ilusa. Victoria est certa. Amen. Tchiki tchaki. Vous l'aider. Garde-temps à tout Seigneur tout honneur. Nous devons en principe honorer nos autorités. Kawanga. L'honneur sera fait à Madame la ministre de la Culture et Arts par son mot, le professeur Monet, pour la présentation de la biographie de l'île. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant que le cortège qui va conduire l'illustre disparu à sa dernière demeure établie à nécropole de la Célé, entre terre et ciel, permettez-moi de vous brosser en quelques lignes l'essentiel de son parcours terrestre. Originaire de la province de Maïndombe, la regrettée n'est sûrement pas issue d'une génération spontanée, puisqu'elle était née de l'union de M. Patrice Ekpayolo à Pozon et de Mme Agathe-Louise Kabouabibi. C'était donc le 31 octobre 1936 à Léopoldville, en deuxième couche sur 5 produite par le couple précité. Il s'agit bel et bien de Mme Annie Francisca Ekpayolo Bibi, de son vrai nom, baptisée connue de la grande masse à cause de ses prouesses d'animatrice et de comédienne talentueuse sous le sobriquet d'Ewaso Catalina. En guise de scolarité, Ewaso Catalina a fait ses premiers pas à l'école primaire Saint-Pierre dirigée par les sœurs missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, jadis localisé en face de l'hôpital général de Kinshasa. Devant obligatoirement rejoindre son père, alors agent à l'Otraco en mutation à Stanleyville, elle a embrassé en 1947 des études en coupe-couture au prestigieux lycée de sœurs franciscaines missionnaires de Marie, aujourd'hui nommé lycée Mapendano, et à l'issue de ses études, elle a décroché un diplôme. Après un long séjour à Stanleyville, Mademoiselle Francisca Ekpayolo a regagné la capitale peu après l'accession du pays à l'indépendance. C'était en 1960. Sa qualification dans la poche, elle a débuté sa carrière professionnelle en qualité de couturière dans un atelier de couture situé sur l'avenue Charles de Gaulle, aujourd'hui du commerce, et qui était tenu par des sujets grecs, André et son épouse Hélène Angelos.
Le destin étant ce qu'il est, elle n'aura presté que l'espace d'un matin pour y avoir renoncé après 6 mois d'exercice seulement. C'est ainsi que, en 1962, après avoir brillamment satisfait un test d'embauche, elle a été recrutée à la Radio Congo et affectée au bureau de production à langue en qualité d'animatrice. Signalons qu'elle a été dans le même convoi que ses collègues nommés Kandou Bernadette, Diaké Seani et un certain Joseph Kakins, qui se trouve être le père biologique du bishop du même nom. La limpidité et la clarté de sa voix avaient tellement émerveillé auditeurs et même ses collègues les plus expérimentés, au point qu'un jour, par concours de circonstances, elle croise le célèbre Samuel Makoma Kibwila Ngabuka, alias Molangia Pembe, coqueluche des auditeurs et des téléspectateurs congolais d'heureuse mémoire. Ce dernier, qui animait déjà avec brio plusieurs émissions, au cours desquelles il faisait passer des numéros de sketch en solo, il lui propose et la convainc de lui offrir sa collaboration. Cette collaboration a eu comme point de départ la co-animation de l'émission Cabaret de la semaine, à laquelle vont s'ajouter d'autres émissions, à savoir Mituna Pebiano, Disque de Mondi, Pasteur et Aleta, Molekinsela Aleki, Likambona Motote, Ekolo Yabamaman, Courrier des auditeurs, etc., etc. Au vu de la performance de la nouvelle venue, Molangia Pembe a également obtenu d'embarquer Ekwayolo Francisque dans sa barque de sketch. Tel a été le début d'une carrière abondante et éloquente de celle qui sera nommée pour le plaisir du public Ewaso Catalina par son coach qui était Molangia Pembe. Ainsi donc, s'est consolidé le tout premier duo de la radio nationale, qui, une année après, a été enrichi de la venue en 1962 de Moussa Sadio. En 1964, deux dames sont venues enrichir le groupe. Nous citons Eugénie Toumbambala, dite Mandela Lobanzoté, et celle que vous voyez assise là-bas, Henriette Kumbu, alias Marie Impala. En 1965 et bien plus tard, avec la bénédiction du ministre de l'époque, Georges Kikanda, la troupe a été baptisée sous l'appellation du groupe Maboke, nom donné toujours par son coach, Moulanga Pembe, qui attribuait même des sobriquets à tous ses coéquipiers. Ainsi, l'effectif passera à 12 membres, avec l'adhésion de Léon Benjamin Yeya, Likinda Andele Mabouki, Henri Mongo Fichier, Eboma Mabala, Anime Marie Télévision en 1966. La troupe a passé embarqué et Payolo Francisca a dû naviguer pendant. Ainsi donc, par besoin de rationalité, les deux groupes se sont. Comme artistes, je peux mesurer le nombre de ces festivals suivant à Maman Ewassi. Diplôme d'études, une partie de sa carrière s'est déroulée dans la production d'une revue nommée Lokole sous la direction d'un digne fils du pays nommé Tangafu Bindi Kudu Bagana. Depuis des années, ils sont nombreux, qui souvent sont d'ailleurs négligés.
Voilà, donc merci. Tiens, ma boule de maman. Nati, ma bonne. Je prophète, il ne s'est pas négatif. Na kupambili na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yo mulimo za kukanga mama oyo. Yo mulimo za kukanga mama oyo. Na lopima. Na lopima. Na lopima. Eta mulimo na ndibuloba. Yonan sia. Yonan. Yo na lopima. Yo mulimo yo na lopima. Ngai na kobimate. Tika nzoto mama oyo. Na dondu na nzoto. Yo kubimate. Yonan. Ukubimate? Yonan. Yozanan. Otele melangai na njoto. Yozanan. Tamosi na ye. Uzanani? Tamosi na ye. Bolika munene ukangeni mwana oyo. Na ye awampa na jikita ye na kanga yake ndeli bosota jonga kwa bensi mabala te makambo nyonso esimba te na bomo ina yaza obeboye. Hein? Mwana wena sali nini? Apete nini? Olevi mwana wana beta kidini yo mulimu. Mwana wana beta kidevelote. Bandeko. Ngakutu pasteur na beta developeri nanu na kenda te bongo mwana ndia linga kenda. Na lobi mulimu pima. Pima na kombo na Yesu kota na njoto na ngali. Na lobi pima na kombo na Yesu kota kati na ngali. Pasteur ngai na regrete. Na regrete makasi mpo. Na moni makambo yo jo sala eza makambo yo jo kumisa Nzambe te. Mama, yuzo mama te na fentaki yo beba fenti. Na kosi yo kasi na jiyo na likambo maoko ya moke. Ojo lo baka makambo yo to se pesa mokite. Mpona nini boleka na nekaze ya bolo baka lo kiliko na ntango yebi lo banzambe te. Yo kende ko telisa ka sanse na yo kuna jo maboko na yo lakisa bino bato bozaka ko telisa ka sanse bokinda wapi. Na jo tu na bino. Tena mama makushaka ngati na lobi bima na ndakuna. Alobi bima. Omani sikana yo kisi yo. Alobi bima na ndakuna ka. Alobi bima kita. Ezama wa mingi mpona bana sala Nzamba lero. Ezampasi mingi mpo tango biso ba mama na bino be waso katolina tozaka kosala okomona te mosala Nzambe ya solo azote ya mpe lo banzambe zokokisa. Wana ulingo sambu sakai. Bayaye. Bible lobi mutakulia na mutoki na ye. Osa mpona mutaki na yo sala makambo oyo ezomonana. Kasi koluka te osala mpo ozwa mbongo likambo oyo ezali te oluki okosa yango. Yango nazaki koyebisa bino bana na ngai biso ba mama na bino ewaso katolike Katerina tango tozalaka mpinza okomona te mosala Nzambe aye abondeli mpo na yo mpo mo likambo ekokisami. Kasi na ntango alelo bolingo benkisi moye bokoma na mbula na ngai eza te yango kojo kufaka ava boyeba kosambela. Natikeli bino bolingo, natikeli bino boboto lisanga mpe bondeko. Bozala na kokabona te mpo ngai mama na bino ewaso Katolina tina koma na mbula oyo eza mpona tosaki maloba Nzambe mpe nayebaki kolala ava. Boyeba iloba Nzambe. Bolingana na bolingo asolo. Botika bokabwani bana na ngai. Mpe botika bikota akota. Nzambe akopambola bino. Yango ngana kotika bino boyete. Lokola ba comédie bazali awa. Bino moko boyebi Nzambe ye kusala différence. Asali ba comédie ya poto na Kongo. Soko moni comédie ya poto tangi Kongo na yeza kusone na tendresse. Uko yoka Kongo ya comédie ya poto kuyoka ngona gentiment. Jackie, Priscilly, Bandoloy. Mais yaka na Congo, soko yoki Congo ya ba comédien, misu sezo sonné le kola lisasi, musu sezo ya na vibration. Uku yoka Congo ya comédien ya Congo, uyoka ya Ilombe, ya Dimos. Mais yoka Congo ya na vibration, Kokotioko. Na musu sezo sonné le kola masasi, Makaya. Est-ce que c'est kota? Ekoti. Yaya. Balabite mone na mukile mona makam. Tolingito mona. Mama Iwaso. Tuzana boulevard mama. Mama religieuse de Bordelais. Tout termina mama Iwaso tuza kusela transport. Tout monde a kaka mbala moko. Mutu kaboko zo muta kota gare centrale. Lokola bapekisa ba moto tambola kana ville ya mabena mituka mabe. Tout monde a kaka moto na tala milinga. Bantu
bato songi bazabaka te bazali yoka bango mbala moko uya kutale oyo nini vile bebi bazali eboye malize ibowe tunanga nini natuni ya nini tangu waza kuloba bango mama iwasu azalaki pembeni tanga moni kaka bongo mbala moko yoka mama iwasu na mayele nyonso atuka nzambe yo yapona mindele simoki mbangu oyapona batu mwindu tango aza kuloba bongo maisha ni bolle joka ndundu moko azalaki pembeni bango bazanga ndundu wana tanga yoki mbala moko na nzoto nakiwa mame waso akangi mame waso wana mame wasa plesinga nazalaki nalobi mame waso amemi ngambwe sikoy koloba na ndundu wana nini yatangaki likambo ya koloba te mame waso asimbi ndundu na lipeka amemi ye na malembe nyonso ayoki na mawa alobi mpona bino bandundu bubanga te kisasa yaki mpona bino. Voilà, merci. Nous allons applaudir pour les artistes. À présent, Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants.
Après les honorables précités, nous invitons à présent le ministère de l'Intérieur et de Sécurité ici représenté. Les honorables déposent, suivi du ministère de l'Intérieur et Sécurité, ici représenté par une délégation. Et après quoi, nous allons inviter la force armée de la République démocratique du Congo, la FARDC, à déposer ce genre de fleurs. Mesdames et messieurs de la presse, s'il vous plaît, ne barrez pas la route à ceux-là qui viennent de poser leur genre de fleurs. Bon, tu as espace, tous à moi, s'il vous plaît. Qui viennent de déposer leur genre de fleurs, de faire un peu de diligence, car les phases à volonté. Le bourgmestre de la commune de Barumbu est invité à déposer sa genre de fleurs. Après le bourgmestre de la commune de Barumbu, nous invitons le point focal genre des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils se sont enregistrés 2 fois. Nous invitons à présent la dynamique pour le développement de Kassavougou DDK. Nous avons cité les associations, plateformes et fondations, notamment la SPPC, l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, la Fondation Tokalissa, Pakusuko, plateforme des cinéastes Zikogo, tous ensemble en train de déposer les arbres de fleurs. Quant au groupe théâtraux, vous allez patienter juste après, on vous invitera nommément. Ok. Donc chaque groupe sera invité juste après
les fondations, plateformes et associations. Nous allons prier à l'ONG de Bukasavubu de bien vouloir s'apprêter à emboîter les pas aux artistes et comédiens. Nous allons faire appel au groupe Salomon. Cimetière.
Yaya, okota pour des morts. Oh, changwa, boza maele. Koma ngatenga mo wala changu na za. Je ne sais pas quel missing en force. So I bet you when they are some one of the better and others are. So what? I come to our sober. Boy, I say I can't remember. What did you do very long? On se met qui est fille. On voit que c'est tout au coup à la mort. Oh, ngabula mina bandu ngikuna mina. Ngabe ho? Udah saya belum ada banding mana? Aujourd'hui, consommer l'eau de bouteilles ne peuvent pas dépasser mon pupitre. Vous avez les bacs poubelles devant vous. Jetez les poubelles, s'il vous plaît, dans le bac poubelle. Belle citation de John Petitsen. Je cite, plus là où elle devrait être. Fin de citation. Chers familles, chers parents et amis, les qualités humaines sont à célébrer, selon Maître Cicéron. Serviabilité à l'attachement en amitié, toutes ces qualités, sa lignée parentale, les Kwayo-Lopatis et les Bibikabois du village Mba, secteur du Koutou, territoire de Boko, pour la félicité éternelle, rejoignant ainsi tous ceux qui l'ont précédé. Au premier lecture, les 3 enfants, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'elle chérissait tant et qu'elle ait séjour dans la paix.
C'est parti. Yamal ba madea hiyo. Wana oba memi. Ele ya mama. Kwa oba tofele shanja ye wa so yango yeku. Osola mama ba site so totali mama ba site c'est 001. Donc tozana number 1 mukonza bas ya ba 001 Blague Télé lo soroli biso makambeya. Victoria Télévision, Victoria TV et yena ba mopepa siga yena ba mama na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo tozo ba news alelo a elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na ba tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen. Chiki